Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Oui, mna bolandi ya journal ya peuple pour na peuple info lingala mbote. Na bino nyonso tubozi occasion ya kolanda basongo na biso tika ete tofungola yango pona kotasa bino ndenge le 4 janvier 1959 et 4 janvier 2025 ekokisi lelo 66 ans depuis RDC eza ko commémorer ba martyre ya indépendance pona yango info lingala alobeli historique ya journée oyo. 4 janvier 1959. Journée ya 4 janvier 1959 etikala toujours marqué na mémoire collective ya ba Congolais nyonso. Depuis le 4 janvier 1959, ba emet ya boye nanu etikala kosalema te oyo ebujaka pouvoir colonial à l'époque pour andima kopesa République démocratique du Congo indépendance une année et quelques mois après. Ba emet oyo ezalaki ba emet moko ya makasi oyo esalemaka nyonso ebandaka na tangu ba pays ebele ya Afrique oyo bazalaka coloniser bakomaki kokota en contact mingi penzana bandeko na bango ya Afrique de l'Ouest oyo bazalaki un peu avancé misusu bazwaki déjà indépendance pe misusu bazalaki na processus ya koluka kozwa indépendance na maboko ya mindele. Bosimba que Patrice Emery Lumumba à l'époque a salaki pe déplacement kuna na Afrique de l'Ouest pe ayaki atenaki meeting populaire moko oyo ezalaki réussite moko total pour na kopesa compte rendu ya voyage na ye na ba militant ya parti na ye na ngambo mosusu parti frère ya oyo ya Patrice Emery Lumumba c'est-à-dire Abako oyo ezalaki dirigé et pas ya Joseph Kasavubu bango pe ba proposaka kopesa meeting un certain 4 janvier 1959 na place Imka boy meeting oyo esengelaki et drainer foule moko ya makasi pambate population ya République démocratique du Congo alembaki déjà ko continuer na colonisation ya ba Belge na tina wana pouvoir colonial ba se sentaki en danger pe subitement ba anilaki meeting oyo balobaki esalema lisusu te. Président Joseph Kasavubu résidence na ye ezalaki juste pembeni ya Imka nzokande esengelaki sikoyo Joseph Kasavubu aye bana koya na place Imka pona ko annoncer ba militant oyo babande koya ebele déjà bazonga meeting ezali annulé. Kasi raison ya ko annuler meeting et pesaki bango kanda pambate bamonaki ke pouvoir colonial azali kosaka na bango nzokande full ba silikaki ba telemi nzinga na mbala moko avec club autaki pe ko beta match na stade Tata Raphaël na équipe ya Mikado avec club apolaki na 3-1
kanda ba fanatique avec club komona ke arbitre azalaki injuste boye bango bakoya na place imka pona ko assister na meeting pe bakoyoka message ya annulation na mbala moko bakosangana ba emet ebandaki na commune ya Kalamu etambolaki bisika na bisika boye ba magasin ebele ezalaki pillé pe ba élément ya sécurité ba fongolaki moto batu bakufaki au moins 40 personnes boye nombre ezali vraiment exacté nzokande na sima ya ba emet oyo nde pouvoir colonial azwaki bongo molunge pona koyeba kopesa indépendance ba trouble oyo esalemaki et marquaki tournant moko décisif pour la indépendance ya République démocratique du Congo ba emet oyo esalaki ke pouvoir colonial aye bana kobanga ba répression ezalaki vraiment makasi nombre exact et banate boye République démocratique du Congo a koyeba na kozwa indépendance un an et demi plus tard, c'est-à-dire le 30 juin 1960, date oyo ezali marqué na mémoire ya ba congolais nyonso kasi ata activité mon côté ya malonga esalemaka tango nyonso to déclaraka soki bakoki kosala ata monument na mémoire ya ba congolais oyo babungisaki bomoi na bango pona koningisa pouvoir colonial pe kozwa indépendance. Les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na épouse na Denise Nyakero Tshisekedi ba souhaité ba veut le meilleur na population congolaise mobimba pe ba oyo ba pona RDC loko la mboka na bango Stéphanas Kande Nathalie Kaila Kapenda. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période des fêtes porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner, à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. En cette période où l'esprit de Noël réchauffe nos foyers, à travers des gestes simples de partage et de solidarité, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent
et tracer ensemble le chemin vers les lendemains meilleurs. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles. L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Mungu ababariki. Nzambi anubenesha. Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Pona kokende na cité babengi bongo Bwadi na commune ya Ngaliema bondi melanga ke population o bavandi na coin oyo moyen de transport na bango ezalaka bongo Land Rover bongo botala eta nango kokamwa bona balete longo na héritier Mapinde. Awa toza bongo na Binza Ipen bino moko botala pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka Land Rover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi Land Rover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na Binza Ipen mingi penza pene ya la borne are oyo bomoni Land Rover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngaliema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka Land Rover oyo yango nde ememaka population kolongwa na Ipen to pe na cité ya Bwadi population asungamaka mingi na Land Rover oyo bato ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te Land Rover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na Ipen pona kokende na cité Bwadi soki Land Rover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons un gouvernement qui a été nous avons la condition de route, nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là, et ça l'a gâté. Nous avons dit que Mamba a fait la peine. Ils sont battus à bois de Massissi. 1000 francs, de boulot comme Massissi peine. Massissi peine de boulot. Condition de la biso. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngaliema bango basepelaka mingi pona likambo etali Land Rover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na Ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te bongo soki okoti na Land Rover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi autorité bazali interpellé pour na kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin que ekoma malamu malgré Land Rover oyo ezali akala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia ba jeune oyo batia kasirage na Ipen ba s'organiser makasi pe bakabola ba équipe mibale ya 12 heures oyo baya bazwa mibongo pene ya église la borne bolanda reportage chez signé Info Lingala. Kalai ngangu kalai technique ndenge kaka bamesana koloba na ville ya Kinshasa bilenge oyo bozali komona bango bamesana kotia sirage awa na Ipen na Binza na commune ya Ngaliema bango basala écurie na bango pene ya église la borne bakabolana na groupe de 12 boye misusu bazali kosala 3 fois par semaine misusu pe bazali kozonga pona kosala 3 fois ekoma lokola entreprise moko boye nzokande bazali pe ko gagner misolo na bango ebele pamba te milliers oyo na Ipen ezalaka vraiment fréquenté lokola église la borne ezalaka pe na bato ebele bilenge oyo bazwa yango vraiment lokola métier na bango bazali koleisa pe kobokola bato kaka na mosala oyo bazali kosala baviane ezaki o kataye simbaye batika
toluka mbongo ekende liboso mbongo wane toluka article 15 mopeto toujours en avant. Tout d'abord eza bien po ezoyede biso ya mabe ezaka ke komona bachaîne oyo badebrouillaka te bagene oyo bayebi koluka te lokola biso neti boye kope eza te na boyi na bana na ndako na boyi na chauffeur na ye koluka po ede libota na ngai ede na bandeko na ngai yango na osala boye. Il n'y a pas de son métier ndenge balobaka, il y a que de sortes gens bandeko oyo nyonso basalaka misala ya mabe lokola ya kuluna botala bandeko oyo ndenge bazali kobika kaka na mosala oyo bazali pe kokomisa misolo ntina bandako na bango bongo oyo vandi okangi maboko kaka pona kokataka bato machete esengeli otika mosala oyo pamba te leta esi ya tebino misu bolanda ndakisa ya baninga. Na région Bosimba ke église Bethesda oyo ekambama ke pa ya pasteur David Ngo aba organisaki réveillon ya traversé mardi 31 décembre 2024 pour na kokoma mercredi 1er janvier 2025 bolanda ba détail longo na héritier Mapindem. Adoration, louange, pemabina, ezalaki au rendez-vous na église Bethesda, oyo ekambamaka epai ya mosali na nzambe, moto oyo nzambe azali kosalela na nkuya, pasteur David Ngowa, bosimba ke ba fidèle ba utaki bisika na bisika, pe ba yaki ebele, po na ko traverser année 2024 pe ko kota na 2025. Ezalaki bongo na butu ya mardi 31 décembre, pe ko koma na tongo ya le 1er janvier 2025. Ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona ba fidèle nyonso ya Bethesda batalisaki esengo na bango pamba te nzambe abateli bango pendant 12 mois mobimba. Nzambe ya pasteur David Ngowa azali nzambe oyo azali kosala na tina wana nde etalisaki esengo na bango. Simbaki ba choral ba yembaki pe orchestre ba yembaki ba sanjolaki nzambe na ndenge ya kosakana te bongo tangu ye moko mosali na nzambe pasteur David Ngowa azwaki maloba asalaki ba déclaration ya ndenge na ndenge pona ba fidèle nyonso ya église Bethesda enfin que année 2025 ezala année moko ya bonheur ya mapamboli pe ya succès pona bana nyonso ya Bethesda ba déclaration esalemaki pe na kondima nyonso bana Bethesda basepelaki balobi ke bazali vraiment na papa oyo azali mokambi moko ya solo azali komema bango na ndenge moko ya malamu pe kotalisa bango nzela ya bokonzi na lola nyonso wana ezali kaka na église Bethesda oyo ezwami na avenue Basoko na quartier Mikonga na commune Nyansele epai wapi nzambe azali kosala na ndenge ya kosakana te na nzela ya mosali na ye pasteur David Ngowa. Bongo na sima, bosimba ke ba servante ba serviteur nyonso ba lekaki liboso elongo na mosali na nzambe David Ngowa po na ko souhaiter ba meilleur vœu epai ya ba fidèle nyonso ya église Bethesda. Ambiance ezalaki vraiment de taille ndenge kaka bozali komona bana nyonso ya église Bethesda balobi ba koti année 2025 na mapamboli ya solo. Verset leki kitoko makasi tolala ki le 31 décembre to ya ko sa clôture na biso ya séminaire to sali 2 mois ya séminaire na biso leki bien le lové za ki penda tout fait tout flamme donc nzambe o mazaki au rendez-vous pendant donc inamona ba ve mais oza me vraiment exceptionnel nzambe a réagi makambo malamu na bomo na biso o to luka pendant longtemps mais nzamba tata pesi biso forma bato ba moyi loboko na nzambe bato bakangolami en tout cas to traverser na biso mais nuit oyo ya 2024 ya kokota 2025 et sali ba grande chose na bomo na biso et pamboli ba na nzambe et kangoli mabota ebele ba misusu basatandaki te ke bakoki kozwa lobiko lelo prevane bandeko misusu balekaki mais nzamba bendi bango akotisi bango kati na esika oyo baki kozwa basi na bango na ndako baye kolala awa donc ekamusinga mpe ezolekela ngai so bazali na esika ya kosambela te adresse yango yo avenue Basoko na quartier Mikonga na commune Nyansele epai wapi nzambe ya pasteur David Ngowa azali kosala pe
ya kokoba kosala surtout année 2025 oyo nuit ya traversé ezalaki vraiment équilibre na ngambu ya bana nyonso ya église Bethesda na bokambemi ya mosali na Nzambe pasteur David Ngoa. Nangambo mosusu pe kaka ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba basala ki pe ba démonstration ya ndenge na ndenge pona kolakisa niveau na bango. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais réciter ma famille. Réciter. Ma famille. On me demande souvent à papa et maman si un petit épi. Je parle, la tête me fait mal. Je dis, les questions. Papa est le chef de la famille. Maman la maîtresse de la maison. Ça fait le choix. J'aime papa et j'aime maman. J'ai vu la famille. Je m'appelle Boumou Nyaran. J'ai 4 ans. Accordé chez Madame Pauline Toumba. Et vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais parler sur le corps humain. Parlez. Le corps humain change partie. Qui sont la tête, le corps et les membres. La première partie du corps humain, c'est la tête. Les parties de la tête sont les cheveux, les fronts, les oreilles, les joues, les mentons. Je m'appelle Diana de 5 ans, acabée par Madame Mésoteta Labelle. Je vous remercie. Le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël. N, voici venir le revenu. Oh, nous serons le cadeau. Les enfants sont joyeux. Je m'appelle Boumbamananga Beneze, accordé par Madame Marnangimi. Je vais citer les 5 sens de la vie. Les 5 sens de la vie sont la vie, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Je m'appelle Mateka Samba, j'ai 5 ans, accavé par Madame Ezosedati. Je vous remercie. Grand-père, pourquoi tes cheveux sont-ils là? Es-tu sorti? Non, petite, je ne suis pas sortie. Les cheveux là, c'est une chaise. Oui, mon petit, c'est au revoir, grand-père. Au revoir, à 12 de la 3e maternelle à 4 pour Madame Arnangili. Bonjour à tous. Je vais rester les sous-vêtements. Le pipe, la blouse, la jupe et la robe. Les garçons passent la chemise, la pantalon et la culotte. Les vêtements, c'est à protéger notre. Je m'appelle Maman de Gajimerx, accompagnée par Madame Arnangi. Je vous remercie. Oh, tu vas faire pour ta qualité qui peut acheter à la mukolo tout le monde a bien sur le single comme il a. Ah merci. Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote na bodo la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Nga kolata ba sapota qualité plus eza c'est moko na 7e rue limité et pas ya Papa Griffe. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab
asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye ça on les gamundele et puis les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on est à jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimna le le moro na dimna le moro ateza le moro na comme ça le la ilk na comme ça mais pour la ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Tokomi na tango oyo tolakisaka bino info météo pona koyeba ndenge nini journée ya le 4 janvier ekozala. Eloni na sila raté info lingala
Il y a vendredi 3 janvier 2025 et peuple nazaire sur ma case représenté les bino yango et comme il a souka bandeko botika la malam. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.